Oui, shalom, chers abonnés à SRTV. Mbote mingi que boza ebele bozolanda biso déjà na ba smartphone na ba écran na bino boza wana déjà bozolanda biso topesi na bino merci mingi topesi merci na nzambe po asali ete tokóma susu moko lelo ngai na bino tomonana topesi na ye pe merci. Et j'ai dit aussi merci à la grande famille, la famille Amani, la PC Bango, merci beaucoup. Et la Seminayo, on s'abonner massivement, on s'abonner dans l'ité, s'abonner massivement. Pour moi, ça n'a raté pour partager na TikTok, Facebook, WhatsApp, partager parce que SRTV, c'est une chaîne chrétienne, pour la parole de Dieu, ainsi qu'autre chose. Pour Nabino, tous ces missions, tout nous a interpellé, nous avons s'abonner dans l'ité. S'abonner massivement pour que vous ratez et l'eau pour mon côté à chaque fois. Vous aurez toujours ma notification, il y a ma information, ma news, il y a Sika. Oui, merci beaucoup. Et les autres, tout ça, de la na Oetali masolo na biso ya mboka pe Oetali na masolo ya dollar américain. Makambo ezo salema. En tout cas, on se demande pourquoi Eloko Boye ezo salema. Et pourquoi toujours à chaque fois dollar américain ezaka toujours kolo et dominaka toujours na ba dollar nyonso to pe na ba monnaie nyonso dollar américain eza toujours likolo et on se demande pourquoi c'est là. Et avant de côté na profondeur na yango totala nanu image avant de côté na otali profondeur ya masolo na biso totala nanu vidéo parce que moto azoloba te aoloba na kati ya vidéo totala na bino c'est une congolaise azape na Australie et azope sa comparaison comment est-ce que makambo lekelaka kuna par rapport ya monnaie américain comment est-ce que makambo ezoleka na otali na tina ya monnaie et na yebi na landaka pe quelque ba image na ye alobaka toujours eza vrai na landaka yango vraiment akréaka te afabrikaka te alobaka toujours eza vrai. Enfin, place nako changer dollar nanga américain na dollar australien et je vais vous montrer combien de dollars australiens nako zwa na 200 dollars américains. On y va. Voilà, nous y sommes. Je sais avec les banques, ça n'a pas marché. Là, je vais me rendre à Fly Center. Là, c'est là où les gens achètent souvent le billet pour voyager. On peut aussi échanger la monnaie étrangère. Comme je vous avais dit que la seule monnaie en circulation en Australie, c'est les dollars australiens. Donc, si vous avez une monnaie étrangère, avant de faire les shopping en Australie, il faut faire l'échange. Soit utiliser votre carte bancaire. Alors, les taux d'échange varient de temps en temps. Ça dépend du marché, mais s'il faut comparer les dollars américains aux dollars australiens, les dollars américains est toujours élevé. Donc 100 dollars américains est équivalent à 163 dollars australiens. Par exemple, là, je suis dans le site de Western Union et j'essaie d'envoyer l'argent à Kinshasa au midi. Si je veux que quelqu'un reçoive 200 dollars américains, je vais dépenser 330 dollars australiens. Mais malheureusement, quand vous allez échanger comme ça, c'est pas les mêmes montants qu'on va vous donner. Monnaie australienne on a changé dollar américain à zaki nango 200 dollars américains ba pesinga 288 dollars australiens balienga 50 dollars pour ifaina ke luka ba place oyo ya musika neti kota ba aéroport pona zona to likolo mais na lembi na luki trop. Voilà, monnaie na bango yango yo au 50 dollars. 20 dollars, puis 10 dollars, 5 dollars, bah c'est là, peu centime, là la c'est là centime, c'est un sac, 2 dollars et zambon à ma bende, 2 dollars et puis oh 50 centimes, et ça combien? Oh 10 centimes. Les gens ont super sur OK dans la shop et coûté ba prix on a 10 centimes, 20, 50 centimes, 1 dollar, 2 dollars. Voilà. Oui, j'espère que Bolandi vidéo au malam Bolandi comment est-ce que Azako expliquer yaza na Australie ndenge bino pe bozali boza na France, boza na Australie, boza partout
bomoni comment est-ce que aza ko expliquer pe azopesa comparaison apesi même pratique esika aza même na western yo mpo kati na mbongo eya Kinshasa eya RDC en tout cas bino mo bomoni comment est-ce que aopesa comparaison et on se demande que motuna na biso ya mokolo lelo eza tolingi topartage na bino mpe tosola ofo tosolaka bamakambo na bino tozomituna pourquoi toujours dollar américain edominaka toujours même biso na RDC moto azopréféré alinga abuma ngumba na ye mbongo na biso moko franc congolais mais a protéger dollar okoyoka aza na mwa carnet na ye atiaka yango bien donc ezwa ta trace te mpo soki ezwi mwa nzela bakoboya yango bakoboya kochanger donc on se demande pourquoi cela et pourquoi ezalaka toujours likolo mpe na valeur koleka bambongo na biso en tout cas makambo et on se fixe aussi les yeux na wetali l'état na biso pourquoi est-ce que bambongo na biso moko bambongo na biso moko toujours valoriser yango te toujours pesa yango valeur te néanmoins par contre mbongo ya bato misusu monnaie ya bato misusu ezozwa valeur koleka même mbongo na biso et biso moko tokanisi eza awa mais eza awa pe te na RDC te mais eza pe partout na Australie moto a expliqué vidéo totale na bino aza congolaise mais aza na Australie aza ko expliquer comment est-ce que dollar américain eleki motu et puis eleki na valeur mingi koleka dollar australienne bino moko bolandi yango malamu en tout cas on se pose la question pourquoi cela et biso moko tozomituna on se demande aussi est-ce que il y a quelque chose là dedans oyo ezosala ete esalema bongo to mpe lolenge nini yango ezalaki mwa lisolo na biso ya mokolo lelo to vraiment plaisir mingi et oui, merci beaucoup, chers fidèles téléspectateurs et Esther TV. Oui, comme la personne a su toujours qui est négocié, mais avant on a aussi ou partager parce que oeza makamnanza mais pourquoi pas pour partager les Esther TV c'est une chaîne chrétienne. Ma première le dit n'a dit que au temps de la fin personne n'enseignera son concitoyen. Donc c'est le bon moment pour faire pour partager oeza la parole de Dieu. Tant yango epesami biso yango ezalaki nga na partager to solo na bino longo etikali pe par na yo partager yango et pas baninga partager na TikTok, Facebook, WhatsApp après kosala malamu mingi oyo eza makambo na Nzambe partager yango pour que bato pe bazala informé et kozala malamu mingi et na je vous dis partager ka maloba Nzambe pour que bato bazalaka toujours na connaissance na oyo etali na tina ya la parole de Dieu parce que yango ndeza motu ya mini mutako kopimela onyo so mais sauf la parole de Dieu yango eza plus important mini na bomo ya moto et je vous dis aussi merci to pesa rabino merci parce que fidélité na bino pe amour au bolaksaka envers Esther TV c'est pourquoi nous vous remercions à chaque fois et de Seigneur continuer toujours na yango et kozala malamu mingi pe Nzambe wana akozanga te na ko bénir pe ko pambola bino et je dis aussi merci na bandeko balandenga mingi je dis merci à mon papa Merdi Atibu là où il est alandaka biso vraiment na bokebi mingi na pesi na ye merci pe na pesi mbote je dis aussi merci à notre maman Banebele maman GH là où elle est je lui dis merci beaucoup pour la confiance pe kolanda oazaka na ngolanda biso vraiment na bokebi nyonso apesa biso matoi na ye on lui dit merci beaucoup et merci na yo motozaki wana opesi biso temps pour partager na biso elongo topesi na yo merci beaucoup c'était toujours votre sœur Wabino Ndeko et soki Nzambe azongi te tokokutana na bino soso à très bientôt bye.
Yo,